Batata, ba mama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na lingala motivation. Biloko misatu oyo okoki jamais ko partager na bato na vie na yo. Eloko aliboso, secret ya réussite na yo, to secret ya succès na yo. Soki o révélé secret ya réussite na yo to succès na yo epa ya bato, bango bakoki kosalela même méthode. Et soki ba réussir te, to soki ba échouer, bako condamner yo facilement que yo oyebisaki bango bosolo te. Nto bakoloba ke yo okosaki bango. Alors jamais ko partager na bato misusu ba secret ya réussite na yo to succès na yo. Ezali applicable te mpona moto nyonso. Eloko ya mibale, ko partager ba problème na yo te. Ko partager ba problème na biso na bato misusu ezo sala ke toyoka malamu na ngonga wana. Bato misusu bakoki te kozwa ba solution na ba problème na yo, kasi bakoki kokomisa yango mombongo na bango na kotonga yo bisika nyonso bazali kokende. Na bosolo 20% ya bato s'en fout na ba problème na yo, etali bango te. 70% ya bato bazali na esengo ke yo ozali na ba problème wana. Kaka 10% ya bato nde bazali kozwa soin na yo. Yo kanisa mbala mibale avant o partager ba problème na yo to makambu na yo na bato misusu. Eloko wa misatu, ko partager ba rêve na yo te na bato. Anto koyebisa bato bandoto na yo ya vie te. Soki yo aussi obongisi ba objectif na yo na vie to na bomoi, eloko wa malamu makasi ya kosala ezali ya kobomba yango yo moko. Anto ko garder yango yo moko, mpamba te. Ko partager yango na bato ekoki ko influencer emoneli na yo liboso ya ba objectif na yo. E liboso ya ba objectif na yo okoki kozwa confusion. Yo kanisa toujours ke tokoki te kozwa toli ya ndenge moko koute pa ya bato nyonso, mpamba te. Moto nyonso azali na ndenge na ye ya komonela makambo. Nazali Patrick Chimanga, tata ya Mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga, ampe tomonani mbala sima. Merci beaucoup, mpe goodbye.